Yomo montana ko penatinda yaka awa zo mbuye fani yomo no ngelo bila ko ni na bolo be chemise montana la tesa chemise ngape na ndolata fani so la te mo ndo pesa na la to ma pesa ngo montana asubilo ka bongo vraiment ta yomo ko mobala bongo zani ni lokote yaka bimisa mo ko mo sibolo bana yote tala tika la yo c'est sa faute ya no yo fani azwa lukola montana tala so na tari pe bien on dirait ça na ngolu lenga fani ndenga bimela dibumunanga po era lingingoma ngoma pasa ani lokute lelo so ingoma ke kuzwa vi era ke poto ndake kubala ya madongoma mama me oyo montana mukolo wana kutwa yawa oyebiki papa isili sengana mayele montana obimisanga 50 fois o basomba kati mama ngala ko loba na ngamena ha le kafani mo nyoso na sala mo montana yena menanse ezaka kapwa amona peke le pangu pata mbwaza te me batu ba hotel mele bazali parce que mon tolo ba bien kolekangiza yo mama utika ba nuka boyi utika ba nuka boyi te soka yesikoyo pupola yi yo pesa ka permission so ngana sopela tamai pupola pesa ka accord ka yo mona ka action yo sala ka nyoso yo kusala yi zoka ngalo pesa permission pas obima okene nzela kishasa pour toujours raison aposa na epeli bela ta ngona Fanny, on kima. No kima pone kiwe. Ke tukutena montana be oke kishasa. Donc bolanda nde montana. Montana mobile na oza. Même si ça mobile na ngwa batike ba blong sun to ko loba ka betika ka loba donc na lobi ka pona na écarter no mon ki. Fanny boni buko. Ton amour. Fanny. Azo créer lenga ba problème na ina ba distraction wana te na ilika mbon, pesa mbon kasi. Pesa mbon. Au voyage te etani ngati pesa mbon. Bon au voyage te na ke wa tata yo moko. Ala ndena na ngabo na Lubumbashi na bien okende wa. Apa Fanny solo la moi mayuza ka suba mayuza ka kilo na futa nyongo fongwa maka. Mabo makase le kate mama. Mama mbona ebisa kiyo. Na pesa kutu 2 jours na lex na une semaine aye. Omoni na mutu na bino. Omoni ba blom so sa ndebo ya ka pe bo se abatu ka mbongo ni sala na nga pe bien te. Yana ndenga mabete bino bo abatu na nga. Boza yanga. Comprendre soni na nga bino batu bo bomba ngo. Na ndenga mabete na siré yo. Yaka dans 2 jours, on beta chômon, on beta match mon on peut s'en aller likonda mon lobby. Na tongo. On doit 500 balles. Donc on a du cas 500 on a 4 léopards non. Yo bango on est bête la maka na masolo. Na mona ngote boui. O mama ko pesa ki ya mawa. Ya. Donc tina bien biso dans 2 jours parce que na yebiki simba. On comprend nga coopérer na ba vie mon ba vie o ba sala ki non, soko coopérer na ye ozumba mon bongo. Donc tigre d'Angola motema ya mama non d'Angola donc viena donc tanga câble ki ngai bisinga bi pesa nga beta match na ba mo simba kitoki mos comprendre na ebiki na beta bora na match na tindinga place tindinga na kata mo parti pour place on a gagné moi $1000 ya yo o gagné oh adna to kabula katikati ngam ke de shop problème na ngeza ba histoire so beti na ngana ana tina na ngoto o mamno bisa kuti ya mona ite so bozula ke so pe na ngayo ke no ma de sa no mo sa mama bina futa kana papa ngona mutatinda ki bakakuja fanya za ndena volonté te fanya simba mbongo azane ki bien fuka comprendre que kapela esco kanda comprendre que na simba na mbongo ya boma mutu na yo ya 2 jours papa ya ngi ba 7h ba 7h pour ba 14h ba 7h en fait tu vas madame merci kando tubi aboma to wana balabala bo sambusa mtu na bino bo nyama wewe usokasi pesa ndola oh c'est ok ma fille ça va bon ça va non mais ok petite sœur à propos bon on nous qui moi quand traité pesa donc tu que même 1 mois na me couper ko kabisa moi hein oui écoute mazaki na mwana mbongo na bombe mais petite sœur madame azaki na ba problème vous avez vraiment sérieuse donc je ne pouvais pas faire autrement de la pesa qui ba mona mbongo wana comme ça yo tu vis à la fin du mois sans faute au hier na peso $600 nazokanisa ozwi contre te na mambo ya mbongo
or que pesile que moi si na yo appliquer crise mais ça autre mais ça té na boyo peso mbongo té mais zela na peso mbongo na fin du mois hein fin du mois za calamité patienter moi mukie na fin du mois yena peso mbongo hein za na peso de transport ya lentika na na okina na transport ni na yo eh on s'en retourne au bête à tout le yale na invité et moi soko komaka hein yale qu'est-ce que tu veux t'as pété yale donc mon famille les ont lié à yale biso to ko lié ah Sandra, il faut quand même nous avoir respect. Asa moi sinanga. Attention. Attention, il y a un langage nous obimis. En fait, dans ma présence, vous avez tenu tel langage. Sandra, mana kisita. Mana bota. Ozomona fortina na ngate. Na telimisa mwana mobimba. Ya ko finga matongo midi poko na sala nini. Eh basi ba bota te seke ba mona pasi. Mwana bota ka Sandra. Tu n'as pas été. C'est bon, chérie. Tu n'as pas été non battu. Allez, tu n'as pas na pasi. Non, c'est fini. Arrête. Ça veut dire quoi? Hein? Dans ma présence, vous déplacez dans la langage, Sandra. Ça veut dire quoi? Impoli. Hein? Mais on a promettre un bon là. On a ça un bon là. Au moins nos âmes. Donc au Kansate que nos âmes le royal balayu. Donc sumba ya na famille. Sandra. Zoyoka. Sandra sors. Sandra sors. Sia. Eh, na bi ne bota. Boniaka mo ayale. Je vais te taper. Je vais te taper. Yale, tu te pardon. Eh, on a ni yango. La cécité, les qui nous ont fini la mission se permettre de déborder, de dépasser le langage. Aux autres, ça réaction. Réaction, aux autres, ça la ngoana. Moi, la botaka. Au moins, nga botaka. Moi, na yeyo. Yo, nous sommes capables de faire ça, moi. Oyoki, on est capable de faire ça. Les qui nous ont la poste à ligne, à remplacer un bête. Et si tu as besoin de remplacer un loba, non, bima na salon, tu as une chambre, pour ça, remplacer un autre salaka. Bon, Nico, n'a pas ça le kimete. N'a pas manani. T'es n'a pas même nous dans la famille. N'a pas manani, ne va pas. Ah non, c'est pas bien. Et ça bien dit avec moi la boutou. La sami non ni. C'est bon. Calme-toi, calme-toi. Là on a quoi arranger la situation. Pardon. Calme-toi. Nabi pardon. Calme-toi. Pardon. Pardon. Va là-bas. Suni na sana kigayo na bomana na bona pas ko finga maya nyoso o finga o yalo ba mo nani ni ko finga maya nyoso na sala sinoni na sala nini mwana utapa mo bala utapa mo site na la bota ka. Chérie, est-ce que tu peux m'écouter s'il te plaît? Hein? Pourquoi nous kamate? OK. Finga la misu la yo. A finga la misu no lo belote. Finga misu na yo wakourageant ngana ki sita tenga la botaka oyoki mwana naza mwana nani Je sais. Fortuna za mwana nani répondre ngai tu sais pas so yeba que on rôle ça la bongote C'est notre fille. Botisa Ce n'est même pas ta, c'est notre fille. Ne me touche pas s'il te plaît, ne me touche pas. Papa, kimuyibi te to kibundumba ne to maloba yende mutu kokusala kokamata décision ya buyi iza lokola pe lobi kuluba ke papa iza le yone mama mokute atia makolo na ndako na ngai iza na chance te papa ndeko zawana iza lokola ndeko ya ngai Fabrice Ncheka uyibi tatale kini Fabrice Ncheka ayibisanga ke yaya kuyaka disusu pa na ngati yo kusepele na ngoke bayibisa tatene yonde leko yanga ya luba ke na chaka makolo pa ni ikusala yo madam bon ngai kusala ngama la po luba na bante ko yo malengre Papa nani ne bango biso to kona ba Fabrice Ncheka na ndako jamais n'a-t-il manqué moi c'est le respect ma vital chef. OK mais oyo Sandra Zosala il est qui Yamwana papa avec tout le respect
oza papa na nga ye aza leki na nga pour éviter des problèmes atiaka su makolo na ye epa na nga te nazo répéter yango papa nasengi yo pardon Sandra na ndako na nga lisusu te nazoyeba te mama teke Sandra seki yo oza na posa ngano tobota c'est ça nakoma mobali na yo osepela non parce que olekisi na mbani na yo te naza grand frère il faut faire attention il faut faire de part des choses na mbani na yo te komokokotya mwasi na nga lese te na baluba ekuzala malamu non ekusimba te wana na baluba ezali lokola yo yeyelele busali tibindi soki ekoti ye bakoko ye baluba koyeka tibundi to tibangu ekusimba te lantere yayeneleki yo lusala tibindi parce que nazo comprendre so Sandra te est-ce que babiloko openda yo ozobimisa wana eza normal yelenga sonaki na ndako na yo osenga mbongo yo moko promettre nga mbongo obisingaki kovanda bwende ozovanda na osepela nango te osepela na otambola nde atambola te obisingaki yaka na ndako na olukeli soki $600 mpona banda osala soki baactivité na wana olingana banda osala sikoyo eloni yango nga nasalaki oyale sikoyo iloko moko yo eza kobusana yayene aza dibimu dikankweni yo te aza dikankweni yo te na baluba soki ezali tibindi ipai ya balokele oyibi soki ezali nini difolototo oyo ozolinga usalenela yene ata yo moko papa ye ala yebisinga nakezwa mbongo nakebe bo nazwa mbongo papa mbongo wana ningaka pesanga apesi semeki ne mpo batraite ate mo papa basala ya bongo Sandra naloba te ata bino moko écoute-moi très bien so napesi belle sœur na nga mbongo etali yo te c'est mon argent eza mbongo na nga ta nasalaka nakendaka na yo te ngam na prometaki yo nayebi moment na opesa mbongo il faut faire des parts des choses il faut être la priorité mutu wana ye maladi yo ozoluka mbongo osala nango soki nini natika mutu akufa mpo napesa mbongo ese nayebi si yo que ce soit la dernière fois otasoma kone pa na non nalembi c'est pas normal les gens voilà otem na bino obetanga mutu bino mibali na ndako nanga susu te yo voyo papa moye na ndako mpo na chambre nanga oyiba téléphone tu trouves ça normal voleur Maman, botindaka bango su te so oza na besoin eloko yo ye moko soit papa aya na ndako bango na nomona bino su te yo na moyibi na yoyo ndoko na yo patumala alobi na ntina yo kuna okende na Paris okoloko osalanga makambo soni oyo tina ndako ya na lokola susu okendaki ozwi telefone ya mwasi na ye mwasi wana nde mama azoluka nde kaka nde baproblème telefone wana nga na lokoti yango kolokota azobake na yibaki yango moninga sénateur epai yale na okesu te yale pane na bozwi yango mpe belebele te ofandaka ata mosu mpe tokufa banzalanga mpe na bimisi ata 100 francs na mama nini kako aboyi na yebe okokokendele so te meyebe boyana eloko te zero Allô? Ah bon. Mais numéro B les a eu, hein? Bon, on a que côté Gassico. Robinini. Bah, non, c'est pas ça qui va. Nazo comprendre te azomona te bakina
Donc c'est renseigné na nzinga nzinga mamote c'est renseigné. Malgré va éviter. Mais si vous avez un voilà c'est comme équation. Donc à quel endroit ndengwana abunga na ika ndengwana. Ba yi place ko akomati. Donc même ata bandiko na bango oyi bango te. Ata ba master na ye. Bon, mikana ko sera c'est pas camarade ne. Loko yi camarade ne wana mikana ko sera c'est. Oh c'est pas normal, hein? Si on a des démarches nous na sali. OK. Ça rend les noirs. En tout cas, je compte sur toi. Dis aux gens qui m'ont contact avec. OK, fais de ton mieux. Vraiment, Nazo c'est la suite mot favorable de parents. Vraiment. OK. Et maintenant, on va déjà tout. OK, c'est bon. Ciao. Baza kusali yule polisi, baza kusali yule polisi. Isali mabita? Usadi yayene bango? Posi pe yibeleki ni yezali nini? Bakama tepe nani oyo kubenga isandre tata moshi, akubenga sineteri tata leki. Voli meme ngaba kutetele yonde ngina sabuyi. Ngata tata ni yonde ngina sabuyi. Yo kanisi leri moku. Kamemi ale. Nakukofa buyi sana mona. Yoza mwana yanga yeliboso bongo atako ku yeliboso na nzili leo na kama tete kama mimi seli malamu te leki leo senateur akenda ku sente po kunyanga yeliboso bima na nzili ne tata mwishini yo madombunga tusolo lekini lobi voli mimi bana bakomi kutuna Abigail atuni Aaron tuni Christopher atuni Promeria atuni vous même ne Déborah na Enoch batuni bana no solili longo era kokwe ndeni nikuna ndeni nikunokwele ndeni wani zo solili no kokwe no zo solili na bango yo zo kubotete ukate ya kati beti bisiki ndovika bengi comment va mon frère y aller est-ce qu'il y a déjà pondé niet je suis tuluba pété. Yo quand je pone ça la défense ni monsieur bente konyo. Que les atata mo ko zuba so le pante pende ni bosunyo. Isengo ye mutu kanyo wi kukansi kuzande mwasini yo kaka. Na kanda pe na koku ngai ndengu yibili ngai. Na zatata mkuu yibi na koku za pete na kawe tu. Kaka na tali para prince. Oh, goyo zuru kande yo zongi. Alors t'as dit je vais te oh il surtout ça au quand c'est ça que te fais une musique ben de couillon il se caille monsieur na koko ni ato même bi bon tout pende ko yibete tant fois sauce oui bete oui vinga na sala ka mutu ya rando oui papa rando affaire ya rando ngai so ko yibete na lumi ne se caille monsieur bai pia lelo ndeko nda koma ko préférer bomba ndeko na ye olo bomba mutu libanda yo kanti mutu protéger nga na libala na nga awa fani isa kaka yo te ndeko na ngai poto uti mutu po moko so yo za kindoki seke nga pe na kindoki ye fioti wana lelo comme na posa fortina kala oyo ozaka na zemi azaka wapi ye fioti lelo nga misa mapapu mapeka tomboli fortina mwana ya wapi mama fungola misu tika mwana nga na obokola mwana na ndenga bien éducation a bien okolinga te traumatiser mwana tika inga mona bokola yo sala makambo na yo ya yada soko olobaki asundula fiota asundula mwana te fiota asundula fortina tamuko mote pour ton information fiota atindela mwana mbongo ngande na lia mbongo wana parce que yo nde déjà sozo mwana obokola mwana
même si mwana azalaki soki azalaki epa nanga mwana ngai ngakola na éducation mabe te na boyi te fani omoni kouta no lubumbashi il faut bomba ngai secret wana ebombama moto moko tayebango epuis nde oza na ozala l'aise osinquiete lelo moko te okozanga ni savon opoma salon de coiffure mpona suki na yo ngai moko na maboko na ngai poma kolia no banda na linzaka na yo ntina suki na yo okomitungisama te na kotya yo a l'aise soki olobi nasalela obie boutique moko boye ya baduver nakosalela yo onasela pharmacie odepo soki ya nini fani nakosalela yo naboyi te mais eloko anga ngende na rappele yo yango maza besoin ya mwana na ye nedari yo otala intérêt na yo toza non clair otala intérêt ya babien na lopangu intérêt eza ya biso nyonso na ya yo na ya mama na ya petit frère biso nyonso tozoprofite na libala oyo koba teke intérêt ezaka yanga non tika mwana vanda nga mona bokola mwana l'aise fioti aza na eloko nini ya kosala na mwana wana yo olingi opesa fioti mwana na age ya moke boye mwasi mosu ake kobokola mwana kuna abalusa mwana makanisi akobosa na yo ti na mboka poto kokende ngo mokolo nini okeluka mwana na wapi toutefois eloko nga nabengelaki wana kishasa yango wana okozala intérêt eza mpona yo moko donc biso na bamama toliaka bamwa bamiete mwa mike ya mbongo nga mpena ota intérêt mwana nga oyo olobi nga nayoki nga mnana baprojet minene mpona yo badepo banini babiloko ya minene mama baboutique swe na oyo ya likolo banda na linzaka na yo ntina songe ya suki na maboko na ngai fani nyonso chez moi le temps c'est l'argent basenga ata merci yaya na projet oza nango mpo na nga babaka ata merci omona nyonso wana esala kokanga tete pardon nabosana esaki nanga wana ok c'est bon olingi okanga na oya swe na ye comme ça nazwi saki nango okei ezili na kitoko bambongo ça va comme ça nazoya kaka swe na récupérer saki nanga comme ça okangi nao zizi mama boy naza bien te mama noza bien ndenge nini mama fani aza mama fani abimaka abwe na ndako na mwana fani abima nsima nzela akende alakatanga te mpasi nini na motema onga naza nango fani akende boye ndenge nini mama mama tika mpasi onga naza nango na motema mwana abande kolongola nga susi fani nayebi te soki eloko nini kosa fani nayebi te soki nani akumba fani soki wapi nayebi te natikala kaka boye pardon mama olingi oyebisanga fani akenda na mwana fortune akenda na ye mama na soki nakusi yo nga nakozwa nini soki nalobi nakusa yo nakozwa nini mama nde omoni nga boye na susi omoni nga tiki naza ya kukonda nazokanisa mingi mwana abande kolongola nga ta susi soki natali mwana wana fortuna ezopesanga na esengo me fani akenda kaka mama eske yo pena moto bota fani teyebisanga nanga eske yo pena moto bota fani parce que place mwana na yo oboti ake oyebi te na koko na o place aza fortuna oyebi mama nayebi te nakoyeba nde nini nga nayebi bongo na bumbila yo ok ça va c'est bon pesanga sa adresse na bino place boza wapi comme ça nga nayaka ta ikambo adresse mama komitungisa no te ngai nde nakoya kuna nakuta na papa mpo nasolola na ye uzomona nga kuta nakanisaki mamutu fani ako kosimba nzela swati ayo kuvanda te mpa na bino ngapi mpa na bino nayebi te mpona kotalisa wapi ezosala nga mpasi iloko nini yokolingake bapanza nina isalaka te uza mama ye ndenge nini bana soki ntango mosusu nani mabota ezali te toluka nzela ya nzambe paster odo mafuta azali wana tukoki kutinda mwana na nzela elisama yoka kuludi mama asalaka bomu te ekoyalaka bebo engani nakoloba na yo mvula oyo ngana yo tokomi nango toyana koko te yo mema bakoko baninga kasi yo pese yekoko pese yekoko meme na eglise tozokendaka ntango nyonso apotre odo mafuta aza kuteyaka biso nyonso tosila ya nzambi mama ya nzambi ntango ebetaka moto akutinda te moto akuforisie te iloko te bana mena biso yo na mokanda oyo ya bibilia wana bakoma nini tika soko okulinga ubomala yebana multiplier vous yo bandele baloba na makambo ya monoko mondele balobi tokamata totondisa siko yo kotondisa ngo ka yo nanga tokamata toponde ale bana bakamata bayalaka beboy siko mokongo ale wana na mbinga wana nyonso mobali kitoko oyo na sasa wa moto nyonso akotala ngana jabisi yo le bala wana ngana lembira ngana lingi sute pongana bota le
sikoyo elingi oluba ndeke yo olingi bakabone na mwasini nde yo sepila ozali mama mobuti oyibi pasi ya kubuta alors il faut uyibaka iloko moko makambo nyonso nzambe ayibi ndenge nini eperimetaka netani na ntango ye sara wana ngana yo kutu tuzali te toyibi pete soko tukuzala pele mokili yango sara akamutaka bana nelasi nini izali soni mpe ezali mawa na kati ya liboti yo na famille yo ukawati bandeko yo ya mibali benoit jeko azuda social lelo yungai aza kusalaka unere na ngai simeki ni benoit jeko azudi social kuna na saurim aza kulubira makambo ya dente ukamati zina mudita aza kulubira ngome mipa kaka yo baleki bazo pekise yo ba Justine Nzengo nyos papa na po regard na lobe mais yo sikoyo tala tutikila bana temps na boy te papa na lobe boy sikoyo yo ndengo yali wana baleki na nga wana bandeko na nga nyonso Justine Nzengo ayana bana ye sikoyo ale kasi tutika nzambe asala sikoyo godinga ukagula bana likolo ya kuganga yo kanisi kuganga yango ndezali mabuta na yebisi ye ale na mwasi na mukuse oyo nakoko kulubane yo kukenda na ndako wana te mpona kokenda kuboma tibala ya le puisque ale ntango bakutani na kino mwasine biso baboti tozalaki te kulinga te ubenda malédiction mosusu oyo ezali nde ale lelo kokupekisa ine mwasi oyo akamati mwasi mosusu lobi baferi ale iko isi te apres ale akanga ngai tate sokoliongo ngai tate lemo ngai siori ndene bebisi baferi ni ejana ngole kambo yo yozala sokodiongo te ozala penchoro te mena yebisi yo etake mamo yo abota le bala wana soki mwana mwasi oyo danlinga bote te na yebisi yo zero na koboma uyibi makambo ya kusangisa te kaka makambo ya kukabula muya nzambi na ngai kulala ti elo ipoleni alali te na bananga takokanisa nanga uza kokanisa nini nateka lisusu lupango mpo kende poto wanukosi tala sambile nzambi ya ye na yo ndabunda abengisa nde yo abunda timbolani yo teka lupango basuka tie kuna obengisanga ti lelo abengisaka te ekoma obenga kutuleki na mwasi nga kutakipa ya su te okubima zoba tala uza oyibaki kabo akabo soki oyibaki kaboko eloko uzangisi kaka liputa soki zipa banda kolata otikai liloku te eloko ezangaka yo kaka olata zipe na mandefu tufe ye finiti mwana tata mwasi no akende esi asala nini ye cheri fini akubengiso ndenge nini baza kosala baavantage mpo na bino tala ndenge yaka la reine yaka na noir yaka bongo yo yibi te ti tosalaka fani amonana te yo kutanaka na ye nakutana mama bango azoyisanga na ye mo mpe place fani aza ayebi te natuna ebongo mwana fortuna ayebi te yo kolukela ye fani na probleme masala mwana yaya na biso aza na fortuna awa kutu tufandaki awa ti balungwa bayibisa biso te yo ozalaka na susi na ye kaka yo ti osalaka oyibisaka nani nzambe nanga papa eske makambo oyo oyebi yango te mpenza te oyibisaka nani papa fortuna azokende ti fortuna fo voyager bongo yebiso nini papa koko na yo ti donc yo bena ozwamanga nyonso tu mpenda batikela ngo kaka yo moto osalaka kaka donc ngana kosala ngo kaka te yo kaka problème eza wapi aza koko na yo ti nga nabuyi te aza koko na ngai ntango ye mama na fani alubi fani aza komonana te ndenge lukutanaka ye na fani okoka kolanda nsima te oyiba esika nini ya kokota aza na mayele wana ye aza na mayele kaka kozwa bambongo kaka oza komona serge bapesa yo aza na mayele kaka kozwa bambongo bombabomba mbongo aza mayele owelaka mbango eza kosama mbango te pardon awa ye wana limwe te olukaka makambo wana nani fiote toza na biso bien na papa awa toza bien muya na papa nanga mpe na muya paza bien camarade na ye finya
ya muya. Ya fioti. En tout cas, Fanny na mwana porté disparu. Jusqu'à maintenant, bazo mona na te, oui. Bon mona na te, te ucho kuta na maman na bango. Azo ebisa na place Fanny aza ayebite. Place yemo pe Fortuna aza ayebite. Ya nanga penza na koyeba. Na koyeba. Fanny lokuta ne bande banda. Oyebi yango ti. Nyonso na osala ya na ngai. Nyonso na dosala. Nayebi te place bazalaka. Jusque là, adresse na bango yeba nango kati. Fioti, papa. Fioti. Nga tata na yo Fioti. Na lubia. Ye Fanny banda limwa awa kote bazalaka balungwa akende soki kote nini. Kaka muto yo pesa 16 yo. Nani Pierre? Ye malembi papa, malembi. Luba papa. Allo, kasi muya za mwana mbali. Allo papa. Kasi yo za kupese pa mwana mwasi aza kukokate. Papa ça mon chef ça. Yeyo, sala yo moni sala yeyo. Papa vraiment. Allo yaya. Onye songo ayoti. Oh. naolanda nga émission moko ezali awa na net awa naolanda Kama Plus TV. Eza site moko ya bajeune moko ya Yetebori awa na Suède quoi. Basa émission na bango bien tout juste naolanda joueur na biso René Makondele abetaka awa naolanda ye osala mwa interview quoi. Nasolana bajeune nango balobaki après René Makondele baozwa Richard Ekunde. Wana penza pire mutu nanga. Ye pa betaka na ville na biso. Ok. Boni bino kati. Bon, juste les aïkas pour na ebisa que après 1000 réflexions, le col a payé Yemutouana salari moi ba manœuvre wana. Ngamo na moni il faut na kitaraga. Yango ma yomo ya kaka. Yomo ya. Yomo ya kazoya. Ouais, il faut na yakin pour na yolanda la situation wana pour ngape na kotika mwana nga kende boite. Oui. Pour na juste la bino mo bosa na bino ba démarche te. On lo ba inanga okuta na camarade na ebo sola de pour lo ba okuta na ye. Naza ensuite mon côté. Alors nga pe na ko kite ko zala ka bonati kaka mwana ke kala. Ça fait 10 ans on nga na mona mwana nga ite. 10 ans. Oui, j'ai fait de mon bien déjà si na auto son babier. Donc nakoyebi ce jour na okita comme ça aux de à disposition quoi. Koyebisa mutu te nayebisi kaka yo koyebisa mutu te bobino ozala nde waso omoni déjà ke non yaya zoya ale obandi kopanza déjà sango ke non voilà nakopesa yo mokolo te nakoya mais tia na mutu na yo déjà ke non si nasombi billet yo pe de ta part soki kaka omoni donc ozwi kaka contact na bango koyebisa bango kaka te ke non nazoya koyebisa bango te. Garde ça pour toi. Nga moko na ya soki pe justice mutu partager biso ba omo ba oyeba. Ezaka bongo. Ndeni kasi mutu na wana. C'était un aventurier. Aza aventurier. Naïb kaza aventurier. Ok. Na omema eloko te
na omemelo eloko te badémarche kutu bazopesa osala te bamemelo eloko bamemelo na omemelo. Ok, ciao. Ça va, merci. Ça va. Aoya mukolo. Apesi na date te. Azaouya. Azoya. Eh. Aoya somo hein. Aoya abi okite na Kinshasa et puis aoya na Basha. Ye moya ta mususu yo pe na msila na ya. Mususu na nzela na ndeni. Na nzela mwana okeni. Parcelle biso ne bateka parcelle batinda ye. Yebe fala be sanga. Tusumbaki. Oh, mama. Koto sala nini matembe na yakina mwezawa. Awana ubengisa na mwana naye. Fandani. Fandani. Mama pona biso nyoso tu. Fandani. Oh. Fandani. Kabo. Kabo. Aba ubenga kabo te. Nga itala. Na odera poto ne na zaboya. Bomanga kasoke ni poto. Bomanga. Madame Munga kenda poto ateka lupango. Maman nyo stoka na bongo te. Stoka na bongo te. Wana komo sala na. Joueur congolais évoluant au niveau à Suède ou à Bandibali na Kin ou à Butami na Kin na province à Kinshasa na commune Njili na Anjilwa et puis na Bandou Tabaye na Njili. Après il fallait na évoluer na niveau à club premier club na ngai na Beti ça AFC Lansanga na Changu na Njili ya présent trésor na coach Mbaya waza existement na Belgique lelo kimia ndebo morning en tout cas normal calme Boni Suède. Ouais, Suède déjà normal tout ça en Suède. Un pro qui a aussi joué en l'an 2002 à l'équipe nationale, donc les Léopards, mais les Simba du Congo. C'est un jeune sportif qui fait la fierté de la RDC ici en Suède, surtout ici à Göteborg. Il a accepté de répondre à notre invitation. Lui, ce René Makondele, beaucoup le connaissent. Yom tozana Lubumbashi. Oui. Pourquoi je suis là? Oui. Ça fait une semaine déjà vanda yaki. Ah bon? Oui. Comment vous vendez là? Maman, dès qu'il y a Darling, baba qui a piqué crise. Oh, il y a la tingele embo. Est-ce qu'on veut le traitement? Ok, oui, traitement. Pourquoi on ne va pas 35 ans pour le traitement? Bonjour. Tata moi c'est bon. Et pourquoi tu m'as dit que vendre ko Fanny, o temi si batu boy babo kilo nango pesa ngo kisi. Ko yo ba si ko faut que maman pesa ki mama to ki boki vanda. Te mama. Ya yo vanda tenga na ko leka. Ala tikela dinga mo loko ale baka ko tika mboko. Zali mama tika. Jona ngo mama ngana ko. Mama na ko ya kana kiti. Ba bito vanda. Babito vanda, tu peux nous vendre, c'est sûr que ça peut se vendre, biso moto vanda. Donc on y yoko yoko mtea pasi. Balobaka boy na mokili oyo ase oyo bakolo baloba zala bokilo mokonzi me kozala mama na bokilo te ya mobali wana te soko za mama na mobali yo kozwe eloko te ndako wana mwana wana mobali komi nango ya famille mwasi na ye yango to pie oye mabe ya yale na yanze na nzabe mama ya yale kamo c'est bon qu'on a yale ya na le kamo mama vraiment mama yango papa manonga de banda ya nango ka mbongo mwana ndiko na nga atindaki alobaki na lea kilozwa dedin tsakani na Londres mama na junior nde yango na tikaki alea kozwela nga yango ayo opesa ya nango na lekambo te mama namoni leke oyo ya mwasi oyo akangamaki oyo baboyaki opia biso mboga bilia ye pa ye nsima nango lisusu oyo ya mobali akoya mama na yo lisusu akoya na on NZ oyo ala asala me la yebi eloko na koloba te nga mpe nakokamata Sandra na oyo akotika yawa bopota na awa soko ala ye yebisa ye mama alobi ye pa koya kotika Sandra lekamo te oyo na yebisa yo oyebisa le na yalaki nango na livumu na ngai yango wana tiki nga na kei
Maman, il y a du saut au fil. Je vais voir la lame, je vais botter la bino, je vais caber la yo cadeau. Maman, ngasa mwana ya ovanda pa yale. Mama nyozolo. Mais yanda kuna bino. Mama na ovanda te. Kana ka yale ndazala kana makanga na miswa ya darling na na le kamnini yoko kabanda kwa ndeko na yoka kama modelo yo famille na yeba yako vanda batonda ya mwasi. Yo bande bino bande ko lokwana yo lingi ko yako vanda wate. Ngana mona kire ko zwa. Benga te sénateur ya ovanda ngana ovanda te mama. Nandeni. Mais ndeko na ya mobala ko yawa yo yana ko zoba. Na ko ya na ovanda wate. Otoki yo yoko ya te tali yo na ko tina sénateur ko yako vanda. Na yo ovanda na ndeni. Ndako Eda, muviva kambo. Écoute, on est sabino na téléphone. Kenga wanaza boy, nga naza boy. Munzima raté. C'est bien des mots comme on a mis. Yada. Neko yoki on yo mona matoi. Wa muteme. Omoni yada le ba moni la ko pa ba mona ko lobati. Nga shuba omeka. Nga shuba ko meka. Wana ba bokilo na ngai. Eza belle famille na ngai. Oh wana moi moi ça ne monte pas tala ngati. Oyebi ba question ba poser nga. Oyebi ba question ba poser nga. Merci. Okokuta. Na kolinga to manquer ba parce que nga na protéger libala na nga. Alors na olinga te, il faut respecter ba ndenga na respecter ba. Nga pe na olinga te muta sakanela yana nga. Na olinga te. Yada linga moi ça na nde miso azotela nga. Maman kutu na respecter parce que ça maman mukuru. Moi ça na donc différence ezatenga na ye. Ce munene le kinga mneso le kinga mulai ngana to kobunda. Aza tata mo sabana. Il faut respecter ma kasi. Yada tata mo sabana. Yada le lota ke. Non de azane boya azane na tata mo sabongoti. Tata mo sina za pembe. Parce que ngolo bani. Obité na français ba bile meron des oreilles. Na lobi lote. Na lobi na lote. Pardon na boy to beba na boy ko mangana yo. Esuka wana. Ba ko ba mo ne lo kuno lo batika nga. Oniko. Lobi la beba ba mo beba. Lobi se ba mo. Ino kona na mwana. Mwana msa koma ya ngato. Eba ngote. Eba ngote. Defend. Olobi? Wenga za prêté. Beaucoup on sait. OK. Mais on m'a tâté, matin comme ça il y a sa valise. Ouais, ça c'est ça a toujours deux valises. Dans quelle on va tout le idée. OK. Ça, par exemple, c'est tout juste comme ça, l'État n'a pas on peut pas s'arranger dans d'autres positions avant quoi. Ok, bon, on a bien on se à l'État ok. On l'a vu? On va voler à 18h. La herbe la biseau. Donc, biseau la biseau doit aller décalage à 1h. On va voler à 18h. Lobby déjà partir, il y a 13h, 13h30 là, déjà on a tout. Ok, t'as la ligne manœuvreté. La ligne manœuvreté, positionner déjà les moyens aux oranges. D'ailleurs, il y a une bellité. Je préfère mettre encore du nom où il y a Yomoko, où il y a deux personnes. La lobby, ok. Mais là, on dit que c'est là, par exemple. Ok. Ça va, ok. Donc, il y a déjà à 13h30, c'était là, ça m'a formalité pour la Bible, peut-être à 15h. Moi, il y a ma campagne pour on va traverser des arbres. Ok, ça, nous avons dit pour nous, c'est bon. Ok, ciao. Ok, Nayoki. Ok. Ok, c'est bon. Ok.
bofne sexa nga bofna oza bofone na ngai na ofosi okabine telefone okomi mpe bien songa bofone na zwi ye mpe kozwa avec facilité ayamba yaka nanu. En fait pour ça nous ezani pour les mois sango azalaki yanga notondo coopérer te siko aza te tokopere nini tala nayebi kokende match parfois na transport te tozala mbongo ya billet te mais yebisanga nani omoi numéro oyo na atikelanga fani elekaka su te tozala numéro asika pesanga yango na soa na ye normalement même biso mpe tozobengeka na numéro ya grande sere na biso ya mokolo aza kuna esala bien te na peso numéro ya sere bokomosoa na sere esala bien te fani ye mo mpe na na telefone te wana mpe na ye vérité na biso tara yo oza vie na ngai ngosolisanga na mpe ebi ya match bongo na pimi o numéro mpo wani aza na telefone te fani na telefone te mais pesanga ta ya grande sere mpona baprojet onano mpona fani oyebi yango te oyebi te parce que on ne sait jamais po la vie est tellement compliquée okopona bagaleta vie te ve ozomona ve mo baprojet no toza nango mpo na fani etali yo relation bozali nango na fani omoni otemsinga lelo jour omonanga so na nzela otemsinga na omanke yo ocomprendre jour otemisa mpe naka na nzela mpo tuna mamba buzoba yo na fani na omanke yo oyo nalobi no na so yo kwa mokolo se respecté otemisa mamba buzoba lokola nga no toza na relation mo tosolola libo basuka nga na bofrère na yo bofrère nanga papa oza na eloko te oza na eloko te oza na rien yo fani azala fani mutanda olatisa yo ti oyo oza nango opesa ngo ozwango wapi bimisa 500 nga bimisa 500 wana mwa moke okopanda amokolo azoba wana mwa moke mpo okopandra bamakambo oyo ya mokili ozomona wana mwa c'est respecté na oyebi so c'est respecté mbali boso mpe mbasuku otelemisanga ngomba gayak 0 zonga na ozonga te malgré moi baamélioration ya mike mike c'est bon ekunde yo mo oyebi kua nde kaka oyo tosolaka na yo kaka comme so oyebisa me abeya kaka bazala kimia so baséjour eleki nde na otalaka badisposition na opesa bino na ozanga te ok c'est pas mal na kati te naananga mopaya awa tobengana kaka ok ciao la grâce Claude ya grâce bonne vous allez bien Claudie la grâce toujours kaka na musika donc so komi na stand na yo te donc so komi kini so mati kinkolo komi na Claudie la grâce te donc veille kikole te yango na ye avant nalongola makolo yanga na kini awa nake lubumbashi mpona baproblème eza nango mpona koma kinkole yakilia maboke wana oyo bayebisinga kuna donc danger nasola déjà la pierrette alobi donc c'est bon nayebi te eza ndeni siko kinkolo ezaka ndenge pierrette ayebisaki yo vraiment ezangi kaka yo ya omona yango vraiment il faut kitala mabele na kinkolo kitoko kuna bilo nyonso eza bien neti na espace Claudia Shenga epa ndeko na yo vraiment c'est positionné vraiment kuna kita kuna yango na ye vraiment kobenga yango mona zwa yo kita kuna ya kolia mbisi ya kotumba maboke bien vraiment donc bien rapio penza donc so na ye penza donc na vivre penza na musique bien aux à l'aise yango maso kiti kuna na mabele kinkolo chez Claudia osepela parce que nyos musique kitoko bière malili maboke ya kitoko maboke ya kotumba maboke ya nyonso la fois passée na benga camarade nanga mo Billy na benga ki na soli na téléphone ayebsinga ke non nde eza to na staff moko awa chez Claudia nga bia di chez Claudia ngo pe na yoki yango trongo donc nga na vivre te abe non te soko ya za pire mutu na yo ndeka bokoza kwa ba pire mutu na yo donc soko mi na mabele kutaka terre quoi donc nga mo po na ye yango présence tanga bo sala nga donc naza ora pour la bino talanga ba stress à poto donc na longue musika ba 12000 km tina kati ya mabele donc je suis là pour la bino donc na moni maman Claudia na sepeli makasi en tout cas vraiment yango makuna ndesela bisengo suka oh bamboto peta bambisa binene wana donc so kati bo panzango boyelo to sila kanze mopongo mboto ngolo mosombo ona kotumbela yo okosepela ti talaka na kini okovivre yango Pierrette akosaki te alobi ya solo yo moko ya a live chez Claudia la grâce kitokos
samedi to dimanche je crois. Oui, boya dimanche nazo c'est bino. Boya dimanche parce que ya Billy ayaka na ba master na ye, ba anniversaire ça le marché Claude, c'est Claudia la grâce. Ba fête nyoso oya, to ya mbabino kuna sans problème. Nyoso ok qui to. Ngali kina vivre. Oko vivre. Oyo ka pe matoi parce que ya na ozela bino dimanche. Dimanche. Na. Ok. En tout cas, je te promets. Ok. Nga kuna osepela ku dimanche moyo zwinga. Toka na carte. Oyo zwinga comme ça. Utamusinga pongana na bongise makamba bakara wa te donc na disposition na bino. Vraiment côté bakara côté o mitumisa on te porte wa aux place tina nda. Dans mais papa eza normal te, eza normal te. Même ata na pesa Pierrette ba charge nyonso. Bino bozalaki wapi? Hein? J'espère bien que makambo nyonso bana oyebisa bino. Siko bita voyage na nga pourquoi? Na yo sani. Oyo busala nini biso ba boti na tuzali ya bandeko no bezao. Yo pesa ye charge nyonso ya kulande. Ye mutu ayibi kote bakutanaka. Ye soki abini ayibisaka biso te siko tukusala nini? Mais moi yaza mobali nga problème na nga eza na eko récupérer nde mwana. Alors bosala de votre mieux que non, boluka place maman na bango azala place bazalaka comme ça moi je récupère ma fille na kenaye. Hein? Na na posa fanité na za pe na posa. Ça va. Si déjà na bon peu de chaque table et très quand dakala wana déjà na réchaud kala tezo kita. Ouais bon, on a vu que ça anda bakasi. Je très faim. Chérie. Oui mon bébé. Nina na à propos ya ta petite sœur. Quand même naza beau-frère na ye ay babolata. Ou azokende boîte de nuit ou anandako. C'est pas normal. Non, non, quand même, on est des responsables. Hein? Il ne faut pas moi, nous avons un ndaku à la tara modèle. Ils ont été sous toi, moi, si éducation, c'est pas correct. Ma sortie inutile. Hein? Moi, je dors, Fanazo toqué porte en là. C'est normal. C'est pas normal. En tout cas, Benda et Mato, ils ont raté. Bisota, tu vas cola. Si papa déjà côté mutumsu na sima okota souté mais lelo bana lelo donc baza respecter balobela elobela bango elo côté avant na libanda 0h 23h papa sa côté na 20h elle arrive à 23h c'est pas normal non je n'ai pas fâché mais reprocher à titre ce n'est pas bien ce n'est pas bien jeunesse baby biso batotika il faut tout ça les photos remonter jeunesse
jeunesse faisonga na nzela mais soki soki tokotika boye bana biso oloyi bazala ndeni nakolobela ye aza mokolo nakolobela ye epuis nga mwana nga kolanda jamais comportement na ye jamais ok nakosola na ye chéri et surtout makambo ya baere nde yaka kotoke porte wana nga mo mpe ezoderange nga nga mo mpe esala nga bien te nakolobela ye chéri mais on pas manger non olambeli obomosinga nasala nini ndaka osinga kasi obenda sala mwa ponda mai ya nguba ngazala mutu abandundu ngazala mupende komema nga na kasai te oyo mo mutu osengaki bo ngai nasengaki eza plat spécial vraiment chéri on peut manger Fortuna on peut manger non viens ma chérie laisse les ballons allez c'est bien possible yo sali entreprise na yo ozwi directrice ya compagnie na yo au TPE oli ozwa directeur otia ata ye muya obuya sikoyo faute ya eza yene donc faute eza ya ngai oui papa ebela baresponsabilité napesa muya asala te eloko moko te mpo na ngai Pierrette aza mieux placé oyo nyonso ngai nazoloba na Pierrette yango azosala muya aza irresponsable azwa kibokolo na ye te okoma kokamata muya lokola mwana moko buye mokie nayibi te mwana moke te papa aza nde irresponsable muya nakoki obengisa muya na poto banda kala mais irresponsabilité na ye yango etinda ye azala awa mais n'empêche na na problème na ye te préoccupation na ngai ezali mwana na nga tout d'abord je vais faire de mon mieux na retrouver bango et so na retrouver bango te boyeba yango ke so nga na longoli makolo na nga awa eza mpona yaka lisusu te fwakumputu te nalobi oza mwana mobali badesizio ntango oza kokamata il faut bien réfléchir afa koloba yango nazokanisa te oui nazokanisa te naza koyebiso ya solo nazoloba en vain ozoloba en 20 te ya whisky pourquoi mado mbunga ntango abengisa bandeko na ye luzalaka na ye kote moko te yo kokosala makambo wana te mpo obengisa mpe ya ye nakobengisa moto aza mayele ye aza inforie moyo aokanisa te aoraisonne te azoraisonne te aburiki te ma aoraisonne te fioti papa poto eza na baréalité la nuit porte conseil nayebi porte conseil yo mokubakisi mais nadingi to nerve ngai lokola modidi komi kokoma ah bon oui donc énervé yo oui tu bordes du langage n'importe quoi uza kokamata ngai naye nga ntango natekaki lupango oyo mpo na yo te olubaki bien papa mieux vaut quand moi je parle là-bas si je prends l'argent je vais le faire tout mieux vaut kuti nabengisa yo nabengisa Pierrette mais muya te na secousse mieux vaut nabengisa yo to Pierrette mais muya te alors ça eloko mona poto te ça va ciao nayibi te baza baleki na yo foyebaki twana mwana mobali awa eza ndako na ngai ya libala il faut contrôler habillement na yo mwana mwasi apesaka nzoto na ye kilo surtout biso bato ya nzoto minene bo il faut kobombaka nzoto soki ngai mwana mwasi edérange ngai et combien de fois kodérange mwana mobali nazolobela yango te mpo eblesse yo eza juste na opesa conseil parce que oza leki na ngai libala bazwa yango na boye te na biema oyo te epuis fo oyeba oza wapi pa ya nani awa eza libala na ngai nga moko kolo ndako monaka comportement na nga biema na nga nde nalataka nga nazwa libala na nga na biloko ya mikuse te na bilamba sexy boye te feli mokango na Londres lelo so babana na papi palata parce que ayebaki kose comporter ayebaki bilamba nini azolata yango mobali me papi palata amona ye abi mwasi ya kobala ye yo boye mobali so amoni yo boye déjà qualifié yo loko ya pétasse moko boye acteur na baklasse moko na baniveau mo ya basse classe te nafingi yo te napesi exemple mibala lelo bakoma kolinga kobala mingi baso balataka bien babombaka nzoto boye te ozoteka nini bando bandaki en tout cas maman kuti nonga na otana nga TV na nga bien lukanga nga kimia ko yaya so na ndako nona abungu te omolo ba ke yebi ka bien mana nga lelo oyebi yango lelo te oyebi ke banda na zana lubumbashi na lata déjà boy
mosko oyo mabeni nasali sikoyo awa nde nalingi otambola na structure na ngai selon balwa na ngai ndenge nalobi ke kolata boye te luka olata bo oza na barobe kuna oza na bamaputa na lubumbashi so wanda olata pa mama nga awa eza libala na nga na korespecte ndako na nga bonga na manke mobali no abiematikelo wana elongi nasali nga nazoloba yo telemi otiki nde nalingi abo ntina yeki lubumbashi koyebele pourquoi ntina yeki chaso na longo lubumbashi ntina ye oyebele pourquoi ye dans bando yebisanga o nyonso yo chantaki na monoko no nakosala boye nakozongisa boye ate lomo osalenga te et alors tikanga kimia pardon omoni respond apesa ko tikanga na peso nde na opesa nasalaki yango te elongi elasiki na osala il faut se comporter bateseleki kobima ntongo kozongelanga na butu awa kasi faro yebisanga ke mpo osala ngo ezalaki na raison efona bima ntongo te mpona nasala yango te patience na vie ezala bien jamais omoni nga lokwa nayelaki mpona osalelanga bamagasin osalelanga babilo ebele osomela bilamba osali yango te soki nangamona motu mpona longola na motu nakoma osala 3 semaines na mesa mpo na lubumbashi ti nazali na lubumbashi ezalaki 2 semaines na longoli e alors loko osali elo te opesanga pata bifo te kokipa makambo nanga te banda lelo nana ndako naomela nokanga te nazoba no te kokipa makambo nanga ta pati ya lelo nazonga 1 heure nazonga 3 heures etali yo te owa tata nanga te owa mama nanga te nayebisi yo mbasuka yebakoka aizapali ngai fani okotambola selo bastructure na ngai nakoto maboy mpona malili ye moko yebi kaka ndenge malili aduno lelanga awa ye elanga kasi kutoloba ya hiver omoni mpe babodi kuna omoni foto oba 10 000 francs congolais na dollar c'est combien? C'est 10 dollars seulement. 10 dollars? Oui. Ah bon? Donc, bah, mon dernier sur la bodo 10 dollars. 10 dollars, kaka. Oh. C'est bon? Ah. Pour moi, il y a eu un kalaté, mais il y a aussi un constat que valise dans qui presque body na ba chemise. On dirait na bosana, on dirait été. Bon, il faut nécessairement que Lubumbashi lobby. Ah, pour ça, body. En tout cas, franchement, ça le constat. Banana bandi, banana victoire, coin, en tout cas, dans mes cocos, dans le magasin belé pour la body en gomme. La seule boutique peut-être dans mon isa va bien quoi. Après les volets, c'est 10 dollars. En tout cas, se retrouver ma casse collée. Bon? Se retrouver pena pour biso, le premier biso za pena abordable. Les qui toko, de ce que vous voyez, pour là, comment on a fait monsieur ça. Fait monsieur. Ah, fait monsieur Zanda. Ah, moi, le la chaussure va bien. On a pris le mot 15 000. Ça, c'est 55 000. Ça, c'est 55 000. Ok. Bon. On va body. C'est là. Oyo. Armani Oyo. Armani. Emporio Oyo. Non, ça va. Mais s'il vous plaît, chef, ah, prix bablo, vous avez bien moko, hein. Photo longue, pour biso to longue, bien tout en quoi. Ah. Bilo vous avez mis pièce moko pour permettre aux à l'aise pour la type mbana na nzela. Donc ça va moko ça doit être. Ça bien moko bilo va bien. Vous avez fait mission, toi bi fait mission, c'est fait mission. Ça c'est bien. Ya, donc bilo vous avez mis pièce moko. Tinga Oyo. Armani Emporio Oyo. Je me suis fait tiko pena longo la wana, longo li Emporio. Longo Emporio. Au moins 5 body seulement, 5 ça suffit. 5. Vous avez à l'aise, donc vous avez à l'aise, vous avez très à l'aise. Donc ça va bien. 5 body, c'est déjà comme là-bas. 3 pièces. 2 pièces. Oh, les charpes. Ok. Tout ça, c'est un pilo vert. Un pilo vert, penapo, il y a un poto, boyaka, ming na kina, tout ça, hiver, na biso quoi. Hiver, na RDC donc. Chez nous, il faut quoi? Chez nous, à Pembe. On est sur 15 000. 15 dollars. 15 dollars. Ok. Comme ça, quand il y a 5 body, le reste je verrai après. Peut-être sur la route,
Lubumbashi le na ozonga po avant na voyager. Na moni na ko s'approvisionner na nga peut-être ba bodia parce que ils ont même prix hein. OK, donc maintenant franchement sur hôtel bina aux alentours na biso na ba pas bien quoi. To sali po souvent awa na cité ba doza tendance ni au tsa ba plus mo exorbitant pour la biloko. Biso tena ba plus mo o permettre mutu tout à la ya push tout. Donc sur Victoire avenue tout ça sur Victoire Kasavu Lokolama. Lokolama numéro Lokolama AD. En diagonale là chez Victoire donc tout ça on a pena. Ah je vois. Ya tout ça dans masolo kitoko. Na moni c'est quoi? Fin mission Et pas ya Eric Etumba. Ah bon. De mission Souka. Mission Souka donc à clôture. T'as la va prix de. Donc ouais, comme ça ça la ngai. On anda psychoté. Oh. Onde tovandi kota tovandi to passer journée mon bana bino est que ça. Et bela kotambola to tambola pendant la journée yo mona. Naomi, yo lembi. Fanny ya na lembi. Eh ya. To utinde ya na barwana. To meli. To kesu ko fa suna terrasse ka po to mela ya ezali. Oh. Bonga za problème ngana na mbongo na ngai. Na obenda na ngai air po anini bute koka na ke na ke lala. Eh ma chérie. Soko ozonga ndako tenga na lembi parce que lo nyoki mela pa bino. Oh. Yeah. Omone pa biso so na na ebisa bino bomona ka lokwa na obela mutu mais na obela mutu te o comprendre na ebite omone nga na ekipo na otanga mais yana biso linga comme ça lokwa mutu amsana na emobu na tongo no bandino na kobongisa mwana oketika mwana classe aussi olongwe na classe oke wenze ata mona mutu fanyeza raison na bena besoin batanga na benga po na bike lelo et a raison. Et a raison, on a un psychoté. Pour n'a pas la bataille, tout ça n'a bique non a bien gardé Francis Zadi. So n'a bien Francis Zadi dans son mbongo. On comprend na mbongo. Pendant na zabe le tiango la tinde mbongo. Atinde nga code. Pour mon pas na kishasa na mabele a. On comprend. Siko mbongo na est-ce que na ninga mabe na boy ke na fait na lia mbongo na nga moko. Na boy ke no le boy ko lobalanga ke moi sana za mtama bete. Te ya. Eza bongo te. Wana nda kwa yana yo. Wana enda kwa yana yo oyaka awa soko samusana kati enda kwa yano yaya okotika mwana classe ya mabe afanye yo telo na non comprendre bino te to ke to sepela po na mbongo na nga so sepela zati mabo sa ndo beto mabe o sa mamlo ngom ba to ke ka bo vanda bo boya pe o mela te to ke ka bo vanda o vanda te o vanda o vanda tu bumba chepeza munene donc na e place to lokel souter na habite yo mzo chercher na mamu kamneso wana ka ifale ka kokanga imba mo usaletaje ozueti na ndako na bango ti na ndako na bango zo pesi temps ti opesi ba mbongo ti lelo moi je dois rentrer ngai fona zonga donc ata ba camarade boyebi bango te boyebi ata mutu mongo te auto no beaucoup tana na opesa ba mbongo lobati oui bati ya moya no oui bati non il est battu à mouilla. Ce qui fait n'est pas comme vampire. Ce qui pas comme monstre. Donc en fait non il est battu mandé na sansa. Ba les ans kana bino ngana ozonga kala te parce que na ko l'exaper batan e bela wa te. Hein? Bien na kabeli mwana wana. Kabeli mais nzamba za likolo. Amona eposa na ngapo na mwana ngai. Et azaka mwana ngana otenir ga cœur. Azaka mwana nga. Mais ce que vous dites, vous dites, c'est bon, vous dites, vous dites, vous dites, Suka putz na nganzini na siku ngamo.